Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'actualité nous oblige toujours de faire des analyses. Alors, le tout ça lundi, donc ça la analyse d'émission n'a pas d'ingala pas, mais avant tout ça la analyse, l'ingala mais quand un peu collé qui ça ba émission Oyo et bendi problème na réseaux sociaux. Alors, émission Oyo Kalunga Salaki il y a 1 an passé. Soit disant quoi pour répondre en sous-zolo parce que en s'affinga kayaza elongimabe. Alors émission en problème yango nazolingana l'excella bino bandeko na ngabo meka kutala yango pourtant biso to kusala analyse to examiner analyse wana ensemble to landa mot par mot phrase par phrase. Alors merci na ba sponsor na Majabu Gospel Azir Fondation Sarah Théologie Magique Adassa Gamme Molato, sans oublier Tata Poe Fapekato, ma grande sœur chérie, Maman Gina Amat Moté, ma papa Aaron Amat, le prince de Dubaï, Amélia Moueba, la préfète de Orlando Domingos, président bébé, Maman Nathalie, Angelos Kawan, Debo Bouchab officiel, Bandeko Nyos, tout, oh vraiment, beau soutenir, la Lingabino Mingi, Pamela Kabeyawe, tout, Général KS, Makia la Kumba, Fatou du Conti, Boza et Belé, la Lingibi. Asa mabe te me mabe ka ezolande mu bato bazo pousser kaka loba mabe sala mabe ne bino boko mo pousser nga siko ala nga poso ngala za na problème anste o nga na ebina za na problème nete mais na komona boneti ya za na problème na ngai. OK. OK. Neti ya za na problème na ngai. Donc on les a remarque ye azamona mukenga azamukolo. Ngai soto comme na ville na ça 30 ans de carrière. Mais na yebi carrière à Anste. Na ndimite na carrière à Anste sali ata ba 20 ans na ndimite. Romon. Mais ba réplique na devant ngai ezala kaka bololo. Bololo. On se vandi 4 5 ngai ne na boy. Na kendaka tamsu na ke libanda mboka bato ba otu na bo vivandeni na boy. Réponse nange zara ngai mukona okufa na ozala te me bato ande ba ozana mutu aserke nanga. Me bino bozala te bozela o ebima na munoko nanga po benga isu mutu ana boye biseki alobi bo. Ba wana nyoso bino boye ba bango nde bandeko na ngai. Bino bozana bino batu kaka boye na bino. Mabeka po ekomi po batu basangani. Ndeko na yo pena sangani na benkoni po aboma yo. Omona. Parle nous le bani. Nanga lobake yo na Mike bosala musala moko. Me batu mo baye na bango ba koti yo bandi obetele masolo ya Mike. Yo na Mike boza famille. OK. Donc tant ba faut couvrir mutu na mabe pe na malamu na ye.
Et puis les solongo fwe banda ndenge nini po mbamona banda oboma Mike. Fwe banda ndenge ni po ngamba mona banda oboma Ans. Et puis na oboma Ans mamo po yeba ke ngai Kalunga na bomio. Fala ko yoka omoni tango oloba ke Kalunga zala mal bouche. Fala ko yoka nde Kalunga nde alobaki mabe moko boya ngai po ngana répliquer. Mais yo tant que moi na muke obandi siko mukolo veut dire ngalo kwa na mukolo na yo lokola mwana na yo abenga nga koko c'est que na mama leki na yo lokwa na za mama leki na yo est-ce que o traiter nga ningo traiter ba mama leki no ya famille Vous avez choqué les jours où Yokaka tout pour mon vidéo yango bazaka na celle si je me trompe pas oyo histoire ngosaka mabe ya miki la poto est-ce que puis bon fa nemso pai mbulu alors baka nini ce jour là tanga moni eloko ndengo bayebi pa aza mutakimia bayebi pa azongisa toujours la douceur soki nayebi c'est pas état neti abi joli il faut za kaka ye mutayebi sanga likambo ke mutu akoboma opone eloko te po akoma pe yo te atuninga question bito boma museleke te po asala biso nini museleke ta oyibe eloko no te oyo la na ndako no te aoli eloko no te mais obomi kaka donc kati ka vie joli foza maele aloba nanga bongo esili abinanga tana ba réponse non ngo répondaka na ba émission il faut za maele yango mona batang na osala émission Saint-Esprit conduire ngapo nazo banga bino bozwaka ne bolobaka tozwi matière omoni donc tant nazo na vandika bo directement na moni na TV ka bat bando tindele bozaka na problème ni na moto bozaka na problème ni na moto naza sans mot na komo luka ko se examen de conscience ni penda na wela na jeune na luki eloko yango na moni yango ti so peut-être toloba na ba mabe toloba yango na kati ya scène na biso tolobi ke bona bona mais scène te eloko te na ba mutu mususu bayebi na bango te yo oboyi bato wana kutu bangi balongola eloko yango mais yo oboyi oinsiste okoti na mozindo sans tenir compte que on a le babongo aza mama leki na ngai on a le babongo aza yaya na ngai o mon donc vous avez choqué on a tout qui vous avez choqué si bongo ata yo moko est-ce que toi na ba plastique na kati na biso o tozana ngo za artificiel tezana ba sentiment wana sentiment moya tristesse. Voilà, sentiment de tristesse, ou le gars qui est très choqué. Et on a retourne à Yopé au largué, na largué à tel côté. Et puis na ko larga kate. Na ko larga kate na largué. Mais pourquoi maman Jolie Kalunga au bombili kambo ya cela un an. Oko bimisa lelo makambo batu balonga na mutu. O sel bimission mo belé pa. Obeti likambango te na ebité na tumbolo lisusu est-ce que ezaki pour obeta li solo ya poison pour obeta ma solo ya poison ndeko ans na kichasa le kaki soit na poto si je me trompe pas lobi belé ba beta ma solo ba poison na ngo ba poison te za ngo ma solo mo na kufi na poison na ebité loko na mususu pe tomboli intime na yo ya obeta makambo beti lelo ya makambo ya mona na biso ezaka ba question obino botunaka tango tuni question ngana o répondre na question oyo tuni na zaki kokanisa ngo te sauf que esalama ezala ekomi tant bo poser question na répondre kaka mais bombi ngo tango mulai na bombi te ezeloko ezalaka un plus un na mutu na biso ezalaka te et bon ezeloko lelo ezeloko calcul ya kalat mutu ayebi ke donc ndeza boye va être temps présent ezalaka déjà ti ezate ke mutu abombango ezalaka nango donc so mutu asali likambo oyeba likambo wana kokanisa te ke ebosani mutu eza nango bon ntango nayaka kobeta lisolo wana asali 30 ya carrière seke banda premier jour oyo na bandaka théâtre eza nango ti mais so bopose nga question wana te eske na orépondre ngo te école pe kodi suna kati a koti mwana na école oyo ma 2000 3000 par mois ba futa bazala problème guerre froide mo lien moko eza wana oyo esala ke nécessité bino
na makambo ebele oyoka lisusu Anse alobi mwana na ye akofutele Minerval 2000 ou 2500 francs. Oui, oui. Attends, na groupe scolaire Maman Kalunga. Oui, bien comment? Wana eza sulika mnanga te. Wana ekomi na niveau bato baza 2 minutes. Bato baza na ba commune mo des Evrais. Bato ba 2 minutes, wana ya problème na bango. Oui. Yaza un potot. Bango baza wana. So y muta ofuta 2000 francs pour tangisa mwana. C'est kana souci moko boye. Komoni? C'est kana souci moko boye otangisa mwana na 3000 francs. Bome mwana nanga kenda tane baninga bakendaka. Yobi combien de bana balela so baninga bazonga classe ye pas olela nga pena kende mais mobote ana mbongo te. So ayoki le l'école mo batie 3000 francs. Ngala ko sepela lokola bino bana bino batanga na poto. Bozwa ba charge ya bana mususu bafuta ba 3000 francs na ba 2500. Bo futela bango. Ozomona. Na place que ya ko minimiser eza œuvre sociale. Eza business te. C'est par amour. École wana eza combien ba immeuble. Lelo batu mususu balobi école mo batongi na Kisenso. Ba de faire etonga na Kisenso ya onka etonga na Gombe. Ba de faire etonga na Kisenso ya onka etonga na Poto, ya onka etonga na ba place ebele na ba Inde na ba Chine. Ezate bango ba na ba barre de fer na bango mususu, bango ba na ciment mususu, bango ba na libaya mususu ba salela ba coffrage, o ba betela toiture. Te ezaka ndenge mo veut dire dépense au mutasali ya otonga na Kisenso eza même dépense au mutasali ya tongi na Gombe. Eza be espace nde ekeseni. Ba terrain de keseni. Donc ngai nde na boy. So ina na terrain na Gombe na ngana tonga na Gombe na même kaka nini construction wana. Mais za première école. Tam sous deuxième koya, troisième koya na ba effort. Oya batu ba osala po bana na bango batanga. Ozomona. Niveau na niveau, eza niveau na niveau. Place à 2000 francs ezali, place à 3000 francs ezali, mabe na ngoza. Bando bakeno peu plus loin, ya kokota mwana na kati ya dossier na bino papa na mama bako swana ezala la famille. Papa ya yana leki ba ko swana. Metant boko disi mwana nde sali mama mabe mama jolie balobi lobi ete bana nyonso bako banda ko bota. Andozo ya ezali moi mauvais sort mo boye. Mauvais sort. Donc on a évité pourquoi kokota bana na kati ya dossier papa na mama. Na oka mawa na question bo tunanga. Et puis no regretter mission. Ngai naza na kolakela mutu mabete. Nakolaka mabe pwani. Naolakela neti mwana bato ayebili kamte innocent. So pe innocent bato nzambe. Aza atana kata makambo te. Conteste nini yo lobaki yango. Te. Na pa kete na appel boswa munduki te na contexte moko te. Oui. Juste un petit conseil dans le nayo Hans. Solide faux sur la non. Ceux qui conseillent pour déjà Bible bien. Et là on nous reproche et pas à Hans. Na reprocher l'autre. Na reprocher te. Si faux sur la te. Oazo sama bia ko bana sama be. Wana Bible mtelobi oazo sama be akoba. Et puis maman, jolie à répondre tranquillement, mais azolo maman m'a bien kati. Vous sentir hein? Oh, on a la sango même à maison bima et les gars ba sango les gars ils ont tout pas là battu. Azolo maman moi juste ces petits conseils na yo et pas ndeko na yo si ça joue sur na ndeko no ko yipse nini. Bible bi oazo sa mabe akoba na osala mabe. Sache-le jugement ezali. Papa na biso nani alobi nyonso ezala théâtre. Moso. Papa Mboso abi nyonso ezala théâtre te. Tant to vandi bo to samusa na bino. Soka to bimi awa libanda. To bando sola nso maramu susu. Ngape so na kata théâtre na bando sola na mamba théâtre. So na mono tie caméra liboso bandi ko sala maramu na yo. Ngape na sala ba video na TikTok. Na sala ba video na nga. Na sali na sekita mso seki na bana na nga. To sali en bongo. Mais jamais na oleka kamba mona bandi
Mutu oyo aza boye oza boye ngana na machine esala bato te mutu nyonso so abande kosala mutu alinga asala mutu amabe ate so eza mutu asala bato mutu alinga asala mutu amabe aza te mutu nyonso alinga acrée ka eloko na kitoko tala bato basala bana popi so mona mwana popi elongo mabe à moins que asala acrée mwana popi moko aza lokola toloba nini babonobo omoni mabe mo omoni aza bonobo po eza elongi na ye omoni mutu soki aosala mutu asala mutu amabe preuve ane biso ntango tobota oza na mposo obotana mwana nini mwana nga azala kitoko ata so mwana aza mabe yo mo ozomonaki mwana oyo kitoko te me obanda obongisa ye olukeli ye ndenge nini obonga bien yango omoni importance ofinga bato mpenza koyokisa mutu pasi nde mabe nango yango wana ça vaut pour tout le monde. Mais est-ce que maman Kalunga peut tout cater mutu moko pe na injure moko boye surtout pose à maman mabe est-ce que je peux déjà essayer comme là yo lobi mabe pas mutu mais quand même ko s'excuser les leçons de l'option en sabia izonga maman Kalunga à s'excuser déjà mais yo bimisi maman les leçons à s'excuser binanga ya nanga soki pe maman leki nanga ser nanga mo ba benga abimaka na lobi za mabe yo benga kai te ser ne moko ba bengi alobi na ye makambo alobi za mabe donc mutu yo mo sali kambo yebi no tekeza mabe ya omoni ngalo baso mutu oloba zonga kati na o moko yo kaka makambo zoloba so zo yo kama makambo oloba mabe te obando kata obandi oloba toza mutu osala ba voice yo mo omoni oyo otuka mutu obomi yango comme message bon tout le monde le message a été supprimé comment makambo pa na komi esa mutu mabe olongoli yango ese kei me olongoli kaka omoni poani mutu fami yo kaka tango oloba yeba ke oswa mutu oyo yo oloba po swaka bato tango eswa bato eswaka mutu wana ye moko te na bato ba pembeni na ye ngana na famille mère de 7 enfants bana nanga basi bakoli nana basemeki nana babokilo nana mobali me yo zinoka mutu mo botandaka po lobela mabeka ye wana siko so baluki be mission nyonso botoluka na place pe makalunga pa loba na ye ezati siko ata bino moko selon vous au monde wango zaka pardon moko sincérité surtout landi pena moi bien ndenge pardon utana kati pardon ya mungala nasali yo mabe kuna ya ipana ntuka limbisanga nana ba mabe bele onga na sala naza pe na babi o na sala lelo pe naza na ba problème mais liboso bato wana zoyaka ya limbisanga ntuka so pona ngamo ta msumbi na sina réparer mais limbisanga na koki nonte omoni metango muto osala likambo alobi bauto benga balobi ke makambo na lobaki eza mabe voilà to comme la mais c'est là zongi siko abina benga mama jolie na solane na senga pardon na s'excuser na oyo lekaki maman oza prête olimbisa ça kasa ozonga po yo lobi mutu fe uta na kati na ye ba réponse yango pesi ba Jérémy Chabani yango pesi ba exaucé kiala te soki bon ekota pe na kati na ye azalaki na ngo mais na émission na biso azu courage oya olimbisa ye c'est sincèrement na le pardon c'est une force qui libère pardon libéra mutu et puis pardon tsara mutu makimi oyebi tango tozalaki bana mike na lelo pe so le kanza mutu mo atuti yo asengi yo pardon elembisa mutu mais mutu anso alobika ozwi bitumbe bandi ato mona kaze dingo obetanga ato bunda nanu omoni to bunda nanu très bien nalingi tosisi na biso tosika maman Kalunga ya jolie au rappeler maman Kalunga toyambaki déjà nani maman Pela na biso à 8 ans déjà tali yango eza déjà na ba ligne au rappeler na o alobaki concernant ya Ansu Luzolo comparaison à cela qui ya ba Christian Shoga
allons transmettre un message. Ah, éviter ce maman est mort à qui ne que au titre lobby. Est-ce que un saleki ne que Christian Shoga na beauté et puis pour botango et justement kaka pour tant que poto. Éviter ti na banjina beauté ya mutu ezara biso to sela ka beauté extérieure. Beauté premièrement faut en beauté intérieure. Beauté intérieure plus beauté extérieure. Ils ont dio mo boye betaka. Et puis mutu atane longine boyo mo na ma beza mutu na yo teza mutu alingaka ye ndinga zali. Pour venir bat bazara mi balé oh moi sneye oh mobile neye yo. Ils ont makambo kutu ya beauté nanu te. Ngala mona raté o makambo ya beauté. Ngala mona nini makambo azo sala beauté nini azo bimisa na zinga na ye. Omoni lelo ansa uti poto aye aeta mususu na ba valise a biloko. Abando kota na ba orphelinat azo pesa nde beauté yango wana. Ozomona ansa uti poto aye akoti na temps mususu na famille Tcheko to ti akoti papa Kwedi akeya présenter bango ba condoléances à l'axi bango sali ba preuve d'amour nde beauté yango wana. Beauté zelamba te. Beauté za misala malamu o ekotika lekolanda yo tina esika yo kufi. Nde beauté yango wana. Pona ngai na oloba te pona naza kitoko te. Il faut peka na lobela makambo aleki baboye wana eza problème na ngate. Nga problème na nga mutu foza na beauté o eza nini extérieur. Batu ba mona makambo ozo sala asali makambo malamu asali makambo bana classe belé ya maele makasi so tali za kitoko te. Omoni me batu ba Holanda belé poani pona maele wana. Holanda donc to kene na biso te ke o aza kitoko aza muke aza mulaya aza munene yango penza te eza c'est pas important. Biso nde toza boye loko akutu toza ba éducateur il faut to lakisa makamu nyonso to kosa bat na TV faut to sala rango. Voilà. Bandeko ba tout ça maki o sabango nini ba 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 bolimbisa nga parce que bato ebele basi ba pekse nga et puis nde na ba bolimbisa moni na omi yoka pe ba réponse à bato. Bato musu ba lobi ke yo boy ko limbisa ans ndeni olo baba limbisa nga na limbisa ans à chaque fois le ba makambo wana nazaka na Canada te mais nazaka na regret pona ni azolo baboy na yebaka ye chrétien est-ce que longwa chrétien to ndenge nini omoni pour muto ko loba boy akomoloba boy ni azana ba problème to ndenge nini na yebaka ye chrétien je sais pas tant ça chrétien alongwa chrétien to ndenge d'autant que le makambo faut to comprendre que makambo na oloba et au blessé mutu donc pour na ba fanatique chaque fois na oloba attendre émission à Vincent na lobaki pour na ba tous na blessé bango en tout cas bolimbisa voilà après 30 ans de carrière faite la moni maman epela auto yambaki elobi à côté les mingi mais apparemment vous avez na batiraillement maman bon ça yeso ameli babiloko na yende ayaka lobi ne ka lobi ne azo banga neta ozene wezo ya en tout cas te ngaza na tiraillement te wana so bandeko na monte na libala comédie to salinga neto abambana donc toi na problème te Maman Thérèse Akoufeli, petite sœur. Oui, na mona na ucho mona publication lelo. Na mona publication lelo donc tozala wana na matanga. Ba condoléances na nga na famille ya bawei donc nzamba consoler mitema parce que akufi asa koli donc aza na fleur nanu aza nanu kokola na olo bateke ya ba plus âgé te donc aza na fleur d'âge donc te aza na 3e âge. Voilà. Donc